Soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwanze na yaya batalaka awa ukotala bagagi ya kitoko ba émission ya kitoko ba télé-réalité kuutu kolobate Early Chikeva Kimbangu TV égal bilingeli. Mbote na bino nyonso balandi ya Early Kimbangu TV chaîne mora bomesana Rolanda humble servante na bino Noélie Mangondo yo à Télémi. Oui, je sais que Boto na belé aza puis tous en place des artistes na victoire skani ni to ko rendre hommage na Dauphin na biso papa Jacques Mangwaou maître Pai Asele Kokende depuis ba semaine eleki elonde artiste baoki souci baoki ma balobi basala moi quelque chose pour na ko rendre hommage. Donc na pesi mbote wana sans oublier avant na banda na pesi mbote na maman na ngai Early Chikeva Kimbangu maman Early bambote belé motema papa Dodon VIP bambote belé bisika bozali na biki tant on a télé maraboye tant boyo karanga buton samagane sengo et puis tant on a zala wana na yaka te karanga moko mena yaka pona ko pesa bino basango daka ko milemo makamunini oyo to emeli bino. Donc lelo bo mona ke bacteur baza ebelé baza vraiment ebelé ba artiste comédien baza belé wapi baza ko rendre hommage na papa na bango na ndeko na bango na kuko na bango asile ko bungisa mulimo na depuis semaine eleki lelo wana toye to ko rendre hommage. Donc pasi makasi bino mo boza ko mona kaka bili ezo lakisa ndenge nini bandeko na baza ko lela ye ndenge nini bandeko ni baza ko rendre ba hommage e ko sala bien bino pe bo mona ndenge nini papa Mangwaou aza ko lela malgré tout akufaki awate pour votre formation papa Mangwaou akufaki awate akufaki a partir à poto awande to salela matanga ndenge to monike ba comédien baza moi ebela bokomona bango na bilili baza moi ebele vraiment tozolela papa Mangwaou. S'il y a quelque chose à prendre muna muta ozone fils un petit rien to panzali na biso. En fait premièrement na koloba Mangwaou akufi na moment moko eza triste, cela veut dire eza moment ya confinement. Peut-être tant bazoloba restez chez vous bate belé ba ozongo blague. La maladie est là. Coronavirus existe. Ils sont malades. Tant que vous avez fait une période où vous avez assisté belé, tout condamné dans le batouana, puisque la mesure est plus à niveau du gouvernement que rester chez vous, tout respecter les gestes barrières, c'est ça. Bon, ça c'est un de deux. Mangwaou, Liwan est différent, Mangwaou a koufi awate. Nous faisons des démarches souvent, ceux qui corps sur place. Mais quand on est en poto, quand on a encore en poto, rien n'empêche, c'est par là, tant qu'on met dans biso, il y a Rolugake, na poto ba sengimbo, on dit to sala, bunanga bomona ki première dame a intervenir qui a tinda gimbongo wana et kelaki malamo na poto pona ko sunga biso na monta o ba sengaki po. Non, moi je ne peux pas dire les montants, je ne suis pas là pour on a dévoilé mon montant. C'est que je peux dire au niveau média que première dame a soutenir Bisso, a salué Bisso geste wana étant que maman, a eu qui collé là-bas dans naïe, n'a par ici par là, a tina gimbongo, c'est pourquoi il y a un moniteur du programme Yakokunda, Mangwaou Lelo. Nalobi na bien awa, ANTPC, c'est l'association mère. Président Massoumou Alobaki, un message sur comédien Bahia. Bon, si les gens ne se sont pas présentés, trop quand on comédien dans ma cité, effectivement, les artistes et comédiens n'aiment pas cotiser. Voilà, ça n'engage que moi-même. Artiste et comédien, ils n'ont cotisé. Bon, le fait que moi, mon temps au Zouaki, la contribution à Bisso Yango, on est salaki que, to bon, sa place oyo, na, to pesa moi m'ke na bana. Il y a des gens qui sont venus à contribuer à qui. Neti, président Massoumou, président Elombe, président Saï, président Ladie Sobe, Mamo Selou, Mami Djokissa, Shogun, hein, président Mongita, Oxygène, c'est qui encore Oxygène, non, Zidane, Papa Bateau, non, Tangelo, ce sont des gens qui se présentent dans ma tanga. C'est ça. En fait, le programme Nabissona, Nanini, na Paris, tu as un décalage à 1 heure. Au plus tard 13h, on commence la cérémonie. Bango Koulapé 14h et aussi là. Sont aussi cérémoniales. C'est fini Topanzani. Topanzani pour les enfants.
appelle les à tout le monde. Bana Mangwa Batikali, oya kozala motima molamu ya rendre bana visite. Ça n'engage que eux-mêmes. L'association a déjà fait sa part. Tomoni bana to soli na bana, le reste est très lika kanzambe mo kaye binenga au sala. Nous les koyoka yo bien na mabezo le ba, ça le la moi division mo eza entre association na binema bando ko ba koyi ko contribuer pour na association ezalaka divisé T. Le seul association autour de ANTPC. Mais l'ANTPC a des membres. Par exemple, si on a des problèmes, les grands bandara, on va contribuer, papa. Contribution pour la moutou, ça dépend de mon thème, de mon volonté. Si on a moutou pesaka, on peut ça. Si on a moutou pesaka, ataba beki au film neni, ataba lobi neni, si on peut ça, on peut ça karaté. Effectivement, dans le lobby en Wawa, quand on fait un moment où il y a un moment confinement, il y a un moment passé. Tout le monde va respecter les normes, les conditions que le gouvernement a payées. Tant que vous restez chez vous, vous êtes en banga. Et pour ne pas qu'il y ait un risque de maladie. Mais nous ne pouvons pas faire autre chose. Contentez-vous de ce que vous avez. Il y a un salipo, honorer l'icône Nabiso. Façon Nabiso Awa. La comédie à Kinshasa, tout ça qu'on honorer l'icône Nabiso Yango Ol. Merci. Très gentil. Tout ça, on a fait la main de Sobe, et puis Kazali, moi, na moko, OP, papa Mangwa, Abimisa, alors tout me rend compte parce que yem tozaki vraiment na kati organisation, à niveau yakune. Ah, bonjour les phénomènes. Ah, bonjour maman. Vraiment mes condoléances. Ah, merci beaucoup. En tout cas, les réseaux qui message et nous on est vraiment qui peut écouter là qui on en donc, ce dimanche, Nazaki Nandaku, Nava na palais, Namoni, message petite sœur Nanga BBC Nzongo, na Paris, na France, à Komelinga, et elle a dit, papa na yo akufu, Mangwa akufu. Nathalie message, le temps na Olinga, na rappelé José de Londres, Massa Nanga Benga. Ngata una oka moi, imba moi, ebisinga ke, azo regretté car. Azo regretté car. Au via d'ail. Bon, ça va. Bisoto bi ke massa ya ve koto yo, vembalo. Le temps na obenga vembalo. Na kuta vembalo, sanga de Londres uto benga ngasuko. Vembalo le la ta. En tout cas, nous autres les mbaki. Donc, ma surtout, on a calculé tout vraiment et quoi il y a assez. Parce que mettre pas na la vie à dans mois de décembre, avec même côté là on a parlé, à Moniba on a parlé, à Eti na mouvement na répétition, à Moniba koko na e. Donc tous ceux qui zalaki na kepe na France, à elle sous Kolanda ngati pa na zalaki tous zalaki, ngana tiki na France na yo songa. C'est maintenant confiné. Après, c'est ma micolo. Là, il y a la daïe. Donc voilà. Et puis ça est passé. Maître Pai Azaki papa, on est peut-être au collège Sabalandu Bazolandayo qui était vraiment Maître Pai et puis il y a eu beaucoup de nini dans le monde artistique. Il était vraiment tout dans la carrière artistique nanga. Donc c'est mon père spirituel. Parce que ce qui y était bato bakoko e banga petit mutu vérité histoire ba changer na bimi na nouvelle oyenge pa mangwa ndé et puis kobimaka ateke oyebi boulot na yo obando jouer mbamo ba pesi rôle obim azo peso na makambu donc ça dit azo bimiso pena azo tindika yo pena petit fobima donc asali biso mambo belé idéologie ba mambo belé jaki noko le so biso to ba noko grâce à Fiona ozo mpana aki pena noko ayeba ko solo la donc azai belé avec Fiona soko pena o gagner vite oza yuma pena donde to ba yuma pena ya vie kotala ngana parler amoni bana na parler aeti na mouvement na répétition amoni bakoko na ye donc tozalaki zalaki na kepe na France aye susu kolanda ngati pa na zalaki tozalaki ngana tiki na France na yo songa simananga ba confiné. Après c'est ma micolo là au cave la daïe. Donc voilà
Maître Pai Azaki papa na on a été sur Colip Sabalandu Bazolanda yo qui était vraiment Maître Pai et puis yo na yé beaucoup tena kindenge nini dans le monde artistique. Il était vraiment tout dans la carrière artistique nanga. Donc c'est mon père spirituel. Parce que ce qui y était bato bakoko e banga petit. Mutu vérité histoire va changer na bimi na nouvelle oyenge pa mangwa. Ndé et puis kobimaka te ke oyebi boulot na yo obando jouer mbamo ba pesi rôle obim azo peso na makambu donc ça dit azo bimiso pena azo tindika yo pena petit faux bima donc à sali biso mambo belé idéologie ba mambo belé jaki noko le so biso to ba noko grâce à Fiona ozo mpana aki pena noko ayeba ko solo la donc azai belé azaki belé avec belé avec Fiona so pena ou gagner vite vous avez yuma pena donde to walo ba yuma pena ya vie sababi mangwazo ngalelo ke mangwa la muki yo eloko ni yo ba ke bosana ko tamanga o faut que o se rattraper lisusu en tout cas ce qui balobi lelo Maître Pai azonga donc pour biso to zo presque tout mais so ba mangwa azonga le sangi biso na premièrement ça que liwa Maître Pai donc grand yaya auto bing na rombo grand yaya vie koshibar o bimisi ba nebele donc grand star ya mboka na biso donc lelo ils ont kolo bazo ko intérêt donc c'est une question za awa pour la par rapport ya redécorer ndenge za la kaka donc ça va sangwango penza to yo ko ka moi loenge petit siko to moi artiste vraiment bozate. Et ça pour nani si ko artiste bazaki artiste bazali bazaza déjà mais ils par rapport pour la revendre au monde place on a nombre par rapport à ndenge ya conjoncture mboka ndenge kende basengi biso babini to limiter ba nombre na biso par rapport ya revendre là nombre au ba pesi bato wana 19 donc tous obligés aux 19 mon ngape na retard na zangi place donc na revendre te pour na zalaki pété na réunion. Bon, na yambi bino na chaîne biso de gauche à droite, bino moko se présenter toyeba, ceux qui yo nani, ceux qui paye nani, au salaire théâtre et pas nani, président na yo to leader na yo ezanani. Donc na bandi na droite na ngai. Oui, na sala théâtre na joaka Ming Banzonding, na bimana groupe réseau, kombo na nga Germaine. Germaine kaka na changer kombo te. OK, merci. Na zongi na gauche na ngai pe toyeba ceux qui maman azanani. Naza artiste ya ex ya na groupe ba réseau ma bolé Clara yeyo ba ebi ma bolé yeyo tozo participer kaka na mawa o toza ngo to tikolela tiba siko to ekolela papa na bi o koko ya ba koko na biso na théâtre tala kande zalaka sikoyo pona bino tebi ke boye kolela koko na bino ndenge ndeko lobi boleli koko na bino mangwa o auti ko bungisa biso pona bino ba artiste to ba acteur comédien to ba actrice comédien apport na bino eza nini na famille oyo mangwa wa tiki mingi famille biologique o mangwa wa tiki pona bino ba artiste. Ah bah mes condoléances kaka eza souci to perdre vraiment mtonné donc eza souci comment on est tozo si là tozo kufa malgré zanzela na biso nyonso mais et ça la moi passe on a baza ba grand donc ça il faut ma passe mes condoléances na famille na bango mobimba donc ba courage kaka zanzela na biso nyonso guba réseau pe pedra ki tiba donc tout matin à tiba après toye awa toye aussi sakoto. OK, merci nazongi epai na yo mabone sikoyo pona yo ndenge ke oye okuti libota théâtre zawa pona yo apport na yo na famille biologie ya mangwaou et ça vraiment nini part na ngai na pesika ba mes condoléances d'avoir na famille biologique ya koko na biso nzamba sunga kaka eza makambo yaka